breaking news, nouvelle en bref, tozali bongo direct na bon na UK. Alors ba news alelo e yindi mabe na Dallas pe na Texas walesa oyo ayaki lokola nganga abebisi bato kuna ebele bato ebele bakende bareunion na ye bazolota bandoto mabe bazolala bakomi te pe bapaster ya kuna basali réunion moko mpona babondela bato nyonso bakendeki na biloko ya nganga wana. Alors na bino nyonso bozolota bandoto bien te nakosenga na bino bobelela le sang de Jésus na bomoi na bino mpo eleka na kobatela bino. Alors na pokwa na lelo tokoloba ke dossier mosusu yali awa mars oyo alakisaki ke azali président ya bapaster abempidik awa. Alors azokoka koorganize mpe kotia discipline na pakoru te tala moko ya bapaster oyo bakomisa ye paster na baaventure. Alors bato ebele bazobenga paster lisungi na Glasgow naza na témoignage ya malamu mpona yo oza vie na nga oencadre biso me mutu oyo bienvenu songisongi botiaki paster akomi koangrose basi ya bato mpe kolekisaka bato ya maboma na tv. En tout cas boluka kointerpele ye parce que nalakaki nakabaki ye na satana onction ezosala soki bointervenir te akobela liboma. Alors maps soki ozokoka makambo te faut démissionner parce que bapaster baza na indiscipline notoire. Donc bopesi na raison ke boza na bino groupe ya baimpidique. Alors que Léon Kabasele na oyo alekaki na Mat TV samedi na 15h ezali ndenge na ye na ba mois ya novembre décembre na bapokwa abelaka motu parce que aza na homme ya bato ya maboma. Donc bomitungisa te eza agissement na épreuve ye moko aprouve bino ndenge nini kombo ya proverbe 30 bademo esalaka ye atia yango na YouTube. Alors na beni tozwi plus de 2500 personnes massacrées. Donc Kanambe azo continue toujours pour diriger na pour défier ba Congolais kaka ba Congolais. Donc itikali biso ba Congolais toyeba eloko nito ko sala ba soldats congolais ba kuruna botelema pona o bundela mboka kanyama oyo batia général Nzoka azalaka ne Congolais te papa na ye azali deuxième personnalité ya président tanzanien parce que ça cousin ya président tanzanien. Donc kanyama bien qu'azali côté mo congolais mais de père azali tanzanien yango bomoni a bomaka ba congolais sans koyoka mawa mais au commissariat des réfugiés et puis human rights droit de l'homme ezolandela ye calamité CPI ekoyamba ye. Alors basango mosusu tozwi Marie-Laure oyo asalaka émission bozoba na TV azali d'origine angolaise pe basango tozwi na bato oyo bayebi kokola le malamu balobi na âge ya 8 ans sango oyo azalaki na quartier na bango abusaki na ye na mama na ye, c'est-à-dire que aza na traumatisme ezosenga bo baspiciatre baede ye et puis biso baoyo toyebi nzambe tobondelaka mpo na ye parce que makambo asalaka azosenga délivrance. Alors soki okei na église bazoboya koteya yo sur le sang de Jésus bazoboya kobelela le sang de Jésus yeba te baza bato ya misala mabe esengeli na yo obima mpe oyeba ke oza envoûté okomona ke okobanda kokomprenaka bible te mpe baverse nyonso okokomprenaka yango te mais okobanda olingaka kodiskite. Alors bible ezoloba matoi na bino na ntango asuki kokufa bokobanda olioka me bokobanda okomprendre te miso na bino kokufa bokomona paster azosalaki ndoki azosala nyonso me bokokomprendre te bozolanda ye, c'est-à-dire bozali na ntango ya suka po boluka délivrance. Évêque mokuna oyo ya aseka boteki komona bino moko kala mingi te akoselaki mwasi ne makambo ke mwasi wana akangaki ene kolo mpe aboyaki mwasi ake kobala mwasi mosusu me likambo akokamwa. En tout cas soki moto akangami na minyoko ya satana ezalaka mpasi. Évêque mokuna mwasi oyo aseka azwaki alobi lisusu mwasi wana aza ndoki azolinga boya ye abala mwasi mosusu. Donc puberté eye kozwa vie na komwana azosenga délivrance parce que akoselaki mwasi ne makambo mpe azwi mwasi mosusu mais comme puberté ezosala bible ezoloba
laissez le monde et venez dans le Seigneur. Donc, biso ba proverbe 30-30, avant qu'il y a dans le Seigneur, tous avis dans le monde, Dieu forme, amalata kala, dans le Seigneur. Il y a un bazo team de la biso nous autres basi na inbox ya Facebook na biso, toujours réagir, basi bazo inviter biso les comme toujours réagir, pour aussi tout ça là ngo, tout le monde a que ça na litomba te ya moto dans le Seigneur. Mais yuma oyo amona na basi te lève dans le Seigneur, a ça la puberté ndenge et tout ça là vient à biso évêque mukuna, malgré à s'attaquer na pouvoir, dans un problème sérieux, il y a impudicité dans notre naïe. Pe toujours senga na ba fille nyonso oyo bozo tindaka ba photo pe moko azo keep kotindaka lobi ye fois ça la toi ko ça mazo beta monde ngena nga soko continuer na utanga ko mono pe na ko filmer ba nyonso tiaka ba ba mona yo mala ngala za jara biloko wana te na sina sala ki ndumba na tika na deka na délivrance lelo na osa ya nzambe na ko dénoncer mabe makambo na zo sala kende na Ephésiens 5:11-12 elobi bima la milière peut dénoncer misala mabe. Donc dans la carte de la Bible, ils ont musala Jean-Baptiste azali ko sala, ils ont musala nkolo Yesu azali ko sala, ils ont musala ba porte basalaki, ils ont musala Jésus asalaki liboso ba pharisien. Donc na Bible libanda parole te na dans la carte de parole. Alors évêque mokuna faut ko bonde la mini pona ye. Dossier mususu na somera lelo Marie Misamu oyo ngala bengaka Marie Musambu oyo ngala bengaka Mbikudi. Aucun mois, c'est en crise et tout, c'est en crise. Après avoir Olanda Kofi a Benganaki, Oazé Kwa Benganaye, Lélo Oyo, c'est en crise, c'est en crise, à comment Olanda JB Oyo, Azane chrétienté, JB à comment Okimani. Alors, Bakura JB la Wera, Bakura l'église Néméni, c'est en crise, par contre Olanda Baroki Makam. Aucun pour la Marie Misamu a été quand même le pipi. Il y a un peu de temps minda pour la mise à terre de Tambola n'a pas porté la minenne parce que Agalaki, Moko ya bateau tcha la mona Tizaki n'a coupé sa cahier et pas ya ba politicien. Mais, n'a mon okalobi aye de la Ranzambe. Alors, dossier Moussou Soyani Awa, Rita Mwasi à Joël Bumba a répliqué. Alors, Bino Bozo le Barra Kinga, la Bimagina passé Karota, mais SNL Boye Bate Joël Bumba. A tilde un message à l'obina balananga parce qu'il y a suicida et à comment impuissant. Et donc on a salami. Malheureusement, on a ne pas passer Kawata ou à aventurier. A l'usagina pe a posagina pe rumanga na poto, a tika jamais rumanga na poto. Donc na comment mitirengano. A semi na baser en crise ba keba na bato bazo posaka bango babo mamabala pe na ba pasteur oyo bazo posaka bango ke bomali balanga na bala yo tala yona akoma biterengano. Alors Katanga basi balongoli bilamba batamboli bolumbu po na kotelemela misala oyo Kanambe azali kosala. Donc Kanambe soto landi bien akopie na ye makambo Mobutu, akopie nyonso ndenge akopia komba Joseph, azwi Joseph Mobutu etikali kaka ekoti na nzete na eloko moko ezozanga animation politique ya groupe kake ezonga basala bilamba na kombo na ye ndungu bulunia tibazonga pora kubinela parce que azo copier nyoso oyo Mobutu azali kosala ndenge pe babinelaka Mobutu ndenge pe balongolaki Mobutu bilamba ndenge pe zosuka ndenge Mobutu a changé la constitution 17 fois il a changé 5 fois ou 6e fois avec la changer mais akokokate pour mokili et c'est téléménie. Alors bakimangiste nyoso semaine na bino boye baki église kimangiste ezala jamais église Kimbangu ou la prophète, ils allaient église, il y a franc-maçon, ils allaient continuité église catholique, tant que vous tous au pouvoir, église, on a prophète Simon Kimbangu, église de Jésus-Christ au Congo. Alors, panique générale, na Kazarema, et na radio, peu d'histoire, n'engue tout dénoncer misala na bango. Alors, ça, oyo, azali bon nganga, oyo, wera son a découvert fi moko Alexa na témoignage a outi ko contacter nga alobi proverbe makamtozo déjà solo wale savanga to sa ka bonganga na yete atindi ka biso to pesa ba témoignage ya ko manipuler population ba daso wana so bina reza ba incantation satanique molimo elobelinga na lobela obongo na kobenga yo na ko recorder bokolo ka bino nyonso ndenge e zali ko sala. Alors nouvelle en bref, le vieux Zanguru, ou Azali Moyen du Monnaie en Angleterre, en Londres,
asengi autorisation ya kozwa ba breaking news pe ba émission surtout ya plein de vie Jésus-Christ plein de vie et les kaka na site na ye les vieux zaoulou na pesi autorisation ozali bongo moyebi monene ozala droit exploiter ba nouvelle wana alors Zach le rêve na ye ya kokoma gouverneur la ville ya Kinshasa en tout cas ezokende lentement et sûrement na mai parce que mutu alakaki eke akokoma prophète akokoma gouverneur la ville ya Kinshasa Olive Lembe ye wana aza na koma kala mingi te azotika biso toyebi te Zach fois kota mabondeli makasi po Olive alamuka entre temps aza na problème monene na ya André oyo abomba saki ya liamba na ndako amelanga banda to moti poko ya professeur yande pe basalaki réunion na bana matariki mbala pe na bana mormo yebogo pona babwaki na Zach le mbasu balobi tokotala esika akokoma gouverneur ya ville ya Kinshasa alors bana Congo bekende ebele bana Congo na Londres bekende ebele le 5 décembre pour soutenir Piqué ya BBC na ngongo biso ba Congolais tozali na posa tozala na unité tobuna libanda ba Rwanda na libanda po ba telemela BBC na documentaire balakisaki biso pe ba Congolais tobina libanda to soutenir ba ndeko oyo ba organiser likambo wana peu importe ba conflit wana ngo mais tokomi na tango ya unité tokende kuna alors bato oyo bazotindaka ba message to ba photo ya bolumbu na bango na inbox nanga en tout cas trop c'est trop enough is enough soki botiki te prochainement na kofilme yango mpe na kotanga bakombo na bino mokili emona nini oyo bino bosalaka alors olobaki ete Walesa na États-Unis a créé panique kuna bato bazolala pongi oyo bakende bareunion na ye kolala mpo babenga bi olesolo naseketa ndekolanga nake kuna kitribalisme mtegominga na butu nazolotaka yazolanda ngai eza biloko oyo saka yonso aza nango eza biloko oyo bato basimba biloko ya deuxième mort basalaka ndenge wana bazolongola miracle na gauche bapesi na droite alors na ngoma oyo biso totelema makasi po ete tolongola bato nyonso to bakendeki kuna bazolota bandoto mabe bapaster na Dallas mpe na Texas bazosala baréunion mpona kobondela mpona bato wana epuis bino baoyo bozolota bandoto mabe bino baoyo bozoyoka soni bolanda mateya na nga le mystère caché dans le sang de Jésus. Au Bédicard, Proverbe 30-30, les mystères cachés dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus est couvrir bino et purifier bino. Donc, le bino, il y a Walesa wana eko wana na pe eko kima. Alors, tu vois qu'il était na breaking news, Marie-Laure azali angolaise, azalaki abusé na basango, spécial traumatisme, azosenga délivrance. Et c'est mêlé, vous avez mal à kanda mina ete, mais vous tiens à prière, parce que, côté beaucoup de congolaise, et c'est mêlé tout soumaé. Et dans la vie, la congolais, toujours la mission, ils ont 100 valeurs, où le bateau, ils ont tiré à Bolumbo, ils ont bêtise, toujours l'andakango, de l'andakangote. Et tout le monde dit que Mars, l'Angleterre, a échoué, parce qu'Azak collabo, puis Azali pasteur, avec impidique, à Bolobanini, à ça, le Bolobanini, puisque Yemoko, l'église, a bâti au moins plus de 4 diaconaises. Soki tembe ba diaconese bazaka liboso l'église bana ya tout le monde wa bilonga na ko kana ba mars donc nous sommes à DNN bon mona le pasteur implique à botsa ba maman alors biso awa tozaka na kosa comme la télé madi malibanda breaking news chaque lundi de lundi à samedi à partir de 23h na mir na to na mir ya ba collaborateur na nyoso na Bokolanda pe na Congo Millennium na Congo 10 Bokolanda na Epaya de Konamso de Vieux Zangolo Bokolanda un peu partout na communauté congolaise pe Bokolanda na Clé de Roi. Alors ceux qui viennent pour la famille au Clé de Roi ils ont pas si mingi ndenge évêque moko na bakangi Clé de Roi anga bo ya soso mwasi pour na impudicité et ça les makasi. Alors mutombo o kalo mais moi si à Mutombo à ça la gueule à continuer à combattre l'église na Tongo payer Muto à combattre Mutombo comme ça nous savons na naye mama tikala wana Kongo wana amo na kwa égoïste à tellement la génération qui a fait la miracle le Lukuta mais les il a commencé à miracle le Lukuta pour les carreaux génération ni à ça ko génération na Muto nzamba solo mende ata na faiblesse photo bonde la konaye o za na bino et ça dit breaking news en direct il y a Manchester Mongalema
samedi oyo tozwa ba délégation